motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Ikisana nulitema Ikisana nulitema Ikisana nulitema Oh 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 Mambate Hallelujah Ikisana nulitema Ikisana nulitema Mitema ya bato Ikisana nulitema Mitema ebikite Hallelujah Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Ikisana numitema ya bakristo Ikisha mitema bayenge bene Ikisana numitema ya bato na yo Pambate miteme bikite Jeunesse, poteki kibolenge na bino, Nicolas ya Masanga, Bombe, Basi, ba jeune garçon basimi machette bakomi bakuluna. C'est parce que nous avons maintenant pénétré binoté. Ce qu'on dit pénétration du Saint-Esprit. Il y a mon rotika machette, rotika Basi, au copain ça nous donne pas un zambé. Il y a ce caressé yo, oh yo ka caresse un zambé. Donc on sentit qui est Jésus, oh Jésus. On a dit qu'il volait pas Yesu. Aïe, na bala Yesu. Yesu comme mobali na ngai. Na tika bisengo ya mokili. Yesu bala Yesu. Oyo ka elengi. Ngana na place na ngana lola. Ngana na place na lola. Kai na bala Yesu. Na tika bisengo ya mokili. Kai na bala Yesu. Na tika bisengo ya mokili. Mama bala Yesu. Okotika bisengo ya mokili. Yaya bala Yesu. Okolata lisusu mwakasete. Bozola tabo e bagene pourquoi? Yanga momoni mibali bazo violer. Tanga atali na coin lisusu. Amoni de mabuzi a prince. Mobala ko CDT nzeli. Pona nini mobala CDT? Pona nini mobala CDT? Gai na bala Yesu. Na tika bisengo ya mokili. Na bala Yesu. Na tika bisengo ya mokili. Ah bala Yesu. Lipa, yo kanisia mama kene na kene yeso na kofa kene gai na bala yeso na tika bisengo ya mokili la pénétration divine la caresse divine. Bah allons-y paisiblement, ok? On va faire ça, on va créer ça parce que tu sais avec le calcul là, lorsqu'on appelle mathématique, c'est la tête. Tu comprends? Alors, maintenant nous sommes là. Vas-y écris comment. Moi je peux pas des comment. C'est ça la langue française. Comment. Regarde. Comment. Avec MT, donc ça fait ment. M-E-N-T. Comment. Ok. Comment. Calculer. Non, je peux dire que non. Loco. Je sais, hein. Non, bien non. Ok.
Le français, c'est ça. Vas-y. Calcule. On y va. Calculer. Comment calculer un taux dentaire? Regarde. C'est là qui s'est quitté, j'aime pas ça. Alors, gifle, je joue pas ça. Excusez-moi. Allez voir ça, toi. Qui s'est dit comme ça? Regarde. Je fais ça pour faire quoi? Intérêt. Ouais, c'est tu content? Intérêt. Hein? Comment calculer les taux d'intérêt? Donc ça, tu t'arrêtes, tu fais intérêt. Suffit. On va aller avec la formule, hein? Avec la formule. Montant du capital. Taux d'intérêt annuel. En pourcentage. Bonjour. Ils sont pleins comme madame. Ils sont pleins avec mon élève. Au pony. Comptabilité. Au foot à combien? Je paye $100 chaque mois. Chaque mois $100. Papa est prof a fait $100, mais prof a fait $100. Papa a soumis la livre. Moi, passé à soumis la livre chimie $100. A soumis la livre papa. Et à soumis la prof a fait pour ça. C'est comme moi, au soumis livre. N'est pas on a chimie, au soumis. Moi, au papa soumis la livre à science. Soumis la $120. Papa a fait $20. Zéro. Ba livre yango ba osomba po batangisa yo to pona ye moko. Section plein. Bilo mususu nga pona loba pona okapenda soni. Enga. Est-ce que nga na mutu na telema na quartier na bete la batuke? Nga ne yenga to mama moko me to papa moko te. Si banit. Skodas nini yo ko vana na mama ombo diaboliser mama mo etenya lupongu to tikala nango bazwa bateka. Nde bateka parti na mpati na ndeko na ye. Ati na no vie de loi na soki na poto. Non, yo monango mabe bateka pe po yo poke poto. Neti mboka ni yo ko keni na santé na o esimbelio. Qu'il clèche, qu'il neige. Non, que oudan. Oudan. C'est normal. Ba pays musu po prononcer bien faux za mutogo sa minu munoko ya soin. So bossa ate muno solo na ajo. Ça va blague te. OK, ça va blague. Na posa ça so ba. Yo aussi kana ta sko so si que ça la ni. Ah, kasi oh, il a dit le pas moi tekama. Mais na vie mais à Giza, na vie bilo onyo so na ngomo kende sikol. Na dit que dans la folle peut-être il y a 19h. N'est-ce qu'on monte que là on solo ba 11h, 12h avant que King. Donc on a Lucas qu'on a fait le long bodo et donc ils ont quoi cardon. Au moins na matongi place famille tata no avanda. Et si na lekana une fois. Ndiko tata mino zobela. Oleke yenga te. Nani? Wazebi metune yenga wapi? Amwana yana biso abota za na matete. Ko a Mongol. Na famille tata no basundola po amona lo wa Mongol. Ngana Mongol. Bango mo bota. Keba. Ça no longo. Keba. Keba penda. Keba siko. Keba penda. Moi si Keba. Nana salama na matete. Asa mwindu asabola mbata. Olela lo kwa mwa. Bible abeto au PCA. Ata la PCA o abetaka. Tala. Lo ngana kokenda na kokende ba koteka na kokende. Lo pango ba teke za tata na yo. Tata na nga souffrir na office de route. Ba yo récompenser ba on ba pesi ba mo mabele tata na nga banzo tonga. Et là, il dit que ça plein Est-ce que livre, on connaît sa connaissance. Mais la place va foutre au bois, on dit parents là, hier, bon, ouais, à quel endroit, on va livre, aïe là-bas. On est ma belle. Ma belle, c'est comme si on en a écouté. Mais livre, on a un grand choix là, on écrit chimie en caractère local. On fait ma belle, livre, de chimie en gourdé. Là, on est gardé. Maman, pourquoi vous passez là, la prof m'a Écoute, oui, ça. Si c'est écoute, bon, man, bala, ils ont cassé ma connaissance. Tant qu'on a connaissance, ils sont en train de monter comme ça. Non, ça va. Recherche à ma livre. Connaissance, c'est ça vaut plaisir. Connaissance, c'est ça vaut plaisir. Mais c'est important que c'est comme on a une de Monique. On a eu un thème à bien.
Papa va toquer ville le livre hier. Connaissance. C'est quoi connaissance on a des souffrances. Mais tu comprends rien toi? On va donner examen de 12h à Oyango. Non. Tu connais l'examen? Fais un tour, je te sur en intelligibilité avec ma femme. On va faire face à face comme on le fait à la maison. On a ça les boules. On a ça on a côté tout face à face. Écoute, son côté ça manquer. Prof, mais t'es pas chimie au ça n'a pas de matin là. OK, musique. Au monio, son côté ça manquer bagage. C'est le temps qu'on a besoin de Québec. Parce que moi, je dois avoir une femme qui va l'esprit. On a la chemise, on a 4 livres, on 100, on 120. Trop d'infos, tu sais pourquoi? On veut que le livre chimie, on va mettre dans chimie. Chimie, on va pouvoir sur la 3e des humanités. Les gens commencent à être sur Nino, on va y aller. Mais il faut que mon pendu pour le Toki. Mais il faut que ça mélange. Il y a une chimie. C'est pas seulement ça, il y a aussi des femmes, attention. On va aller vous mettre tout le monde qui connaissance au coup dans nos zones. Non, écoute. Au coup dans nos zones. Mais on va pas jouer à 4, il y a les bandes. Tu sais qu'il y a 100 $. Le nom trop d'avance parce que dans les guerres, il y a Ukraine déjà avant. Pourquoi les livres qui m'a aidé? Non, c'est pas même le américain m'a préparé. Tout ça, ce sont des livres. Mais ils sont tous. Les livres, on a mon tu sors de ma maison, je dis. Au coup d'un côté. Non, tu m'as dit, on a souffert. Puis on n'est pas dans la on t'a dit, papa, il y a 60, 40, madame. C'est l'intelligibilité, tu comprends, Mimi? Mais là, on a l'unité. Non. C'est fini. Soki papa ni kasomba. Oza numéro na otika numéro na sunga ngai. Sunga na mwasi na ndeko na o. Intelligence na bote so papa nga somba livre. Na yebi place bateka na poète na papa. Yé pas pesa o. Ba pesa ngai na ke. So pesa papa pesier. Yé pas pesa o. Comme ça on arrête avec toi. Moi je suis comme ça. Yana peur religion vanda. Na yebi pesa. On est pauvreté ça boy. Na peur religion. Yeso botama wa. Na bekele. Attends. Oh, on a des livres dans les anneaux. On a une église catholique, il banane au coup de livre. Le consomme. On y c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Les documents, madame ministre, madame présidente de la République. Tout le monde va envoyer là, jamais l'autre. Va envoyer là, on a ma télé. Mais tu comprends rien du tout. Tout seul, moi, ça va. Ici. Off. Si, là, c'est seulement ça ici. Off. Maman na ngana yo loko aza mayele kokate ateki parti na mpati na ndekone na. Et bon siko maman na ngata ala droit le pango wana te. Tata na atika maman ni. Ata na yo. Atike maman. Akufa ku biso. Aba takufa biso. Yo tata na ye. Yo ba te le pango ba tekala ndako abatonga kuna ya na mbonga tata na nga. Tout le maman ko ebisa yo. Tout le maman ko ebisa yo. Oza mwana mukyo ebi eloko te. Ko loba mama lo pango te. Sika bakata baba teka ngana kende. Ozolala ozolia ozolosa nyonso. Yo ga songa ke yo zwa kodi te. Na famille papa no ba bosa na référence comme mwana ya na biso bana na mateto a mongol. Na mongol te. OK, na mongol te. Na mongol te. Famille papa no mtebenga. Ah, kende kuna. Mongola tata na yo. Ya mongo. Ya mama na yo. So yo tina quartier ba bengo so yenga to lekika ya mongo. Yeba mongol. Na opanzo sa. Panza sango. Panza sango. Kokomba te pesa. Okomba tata. Na papa mama. Okomba te. Oyono emekanga. Omekanga. Escalette. Na simbi okute ma belle de banzo bima. Mabele na bimi. Mabele bimika. Baba. Ba jeune garçon ba roma propre ti lola taka ba jipo mama. Ba jipo mama na yo. Tokotala. Tokotelenga na awa. Lobanga te. O ba teka kuna no kwa kedaki. O nenga pesko na okende. Akoteka lupa so mama so mbango na tata na o. So eza tata na nta so mbana mongo passe ya bongisa ba nzela na office de route. Eteka. Koteka mama. Sia ekoteka mama. Anyo kwa ma bongisa ba nzela office de route. Bo so malupa. Nzela nya malonga bongisa. Nzela nya kwa nga bongisa mai ndombe ngwana tilelo baba ba mituke dinda kuna nzani ya bongisa asala po e bo babuye sala nzela koteni kota mai ndombe eta ondo ko ba japonais bo tata no salani tata no salani asa muto ba ten ya ten ba ten nyoso bona ba tola ba to e tia tata nanga yango kufa utali kwa kwena c'est pas panzani lo yikoma be bo kamera so nga bota ndeni amata na ndeja ko ya panzani mwana bimi mongola tata na yo vagabond garde mes fers chago biteteur kirebe na ko fingo pela ki atteint jardin et bon ba barni des bardés.
contenance même. Parce que je ne peux pas penser une seule seconde que Cardozo a commis de la sorte. Cardozo a complètement changé. Tu sais, Coquette, quand je cherchais Cardozo, quand j'avais pas des sous, mais moi je parlais ça depuis longtemps. J'insistais à Cardozo. Mbolo ngana yo soki na mongote na kota na fenêtre. So na balioté na rodimana ceinture na nko. Mes familles ne considèrent. Dieu m'a fait grâce, n'a retrouvé quelque chose. Na bali Cardozo. Le mariage c'est les coutumiers. C'est les civils, aux concernés biso parce que nous va partager bien. Le religieux, on était côté na banganzambe, on était honoré penzambe, nzamba reconnaître biso et seulement au vu et au su de tout le monde. Mais nous allons comprendre. Tu sais, au monde il basse belé, Cardozo soi-disant comique au sambela. Je n'en disconviens pas, on a interdit la prière. Et cette prière l'a changé complètement. Cardozo comme on s'est laissé faire comme ça, donc pour naïe, robe, mon sur la tiangouana, yangode, la prière et tout, elle n'arrive plus à me préparer ici à la maison parce qu'elle n'a pas assez de temps, elle doit aller à la prière. Mais non, mais c'est quoi? D'où vient tout ça? Si c'est vrai que Cardozo comme Sambela étant chrétienne, cette Bible, ils ont recommandé dans moi c'est soumission. Mais où est sa soumission? Où est sa soumission? Vraiment, je suis très déçu, très désolé. Na comportement Cardozo, na préféré que na selon na camarade, na yo camarade naï. Là, peut-être à travers yo Cardozo a couru au yoka. Mais je sais pas, je sais pas. Moi je dirais papa Guécho, tikana solana yesu. Ouais. Tikana solana parce que même ngamu ko nazo comprendre été. Ba télécharger nouvelle version ya ko sambela do eza na yebité eza doctrine asika, c'est que je ne comprends pas. Oyebi soki mutu mususu ake église azongi ake église azongi ake église azongi ama on dira l'équipe batu mususu na kibosanto azoma on dirait yende donc Cardozo comme on a yende mais li Bible et puis c'est trop, tu sais, chez les chrétiens chrétiens franchement même beaucoup l'habitude de connaître ma comme pour ba chrétien. C'est-à-dire que les chrétiens sont dans le lien de moi au Sambela. Donc, comme au Sambela, on est dans l'équipe. Est-ce que tu fais les gars au Sambela? On aussi mis ça au Sambela, on le voit sur le commun. Est-ce que tu sais que même Bible et lobby, yé soit là, t'as l'un au mon côté, na mokilatika la olata. L'un au yé soit là. Donc, l'un fin. Hein? Si ko yo yebisanga Yesu ye moko nzambe. Nzambe. Mo na nzambe. Azolata l'un. Les gens ne comprennent pas. Mais yo disciple na ye aloba iboko sala kutuko lekanga. Siko. Parlons de Jacob. La tunique de Jacob avait 12 couleurs, ce qui signifie 12 tribus de Juda. Ils sapte wana. Muto kiko na lelo yo so mutalati 12 couleurs. 12 couleurs dans notre muto. Siko yebisa. 12 donc ça dit na Jacob ye mo yabi ki wona yaki lamba. Mais on est ça sap parce que lelo oyo yo ta mona mukilo la ta 12 couleurs. Papa Wemba, le roi de la sap kuta loba lobi, moutoufa souka na 3 couleurs. Mais si vous tala le l'omtrata 12 couleurs. Et ça sapte. Cardozo se néglige et puis tu as l'argent. Tu peux t'acheter le Solana moi. Omoni ça camarade des arakarate. Ça m'attriste. Faut supporter moninga atangwa pas na gloire à moninga pe faut na camarade azo ibo supporter gloire. Exactement. Na zova na camarade na ngami na zo mona on dirait yo na bato dirige bona ba prière on ba yebisa bango te oza mo bali po la soumission. La Bible dit que hommes aimez vos femmes. J'aime Cardozo. En retour, on ne recommande pas la femme d'aimer son homme parce que la femme c'est l'incarnation de l'amour. On dit à la femme d'être soumise. Mais où est la soumission? Et puis soumission pèse à la soki muto alingi eloko wana. So lingi muto wana oza soumise. Papa ke shonga na boya na Cardozo suki sangai na kifiançailles na ngai. On a ceux qui na lobby, na yebi foyer te, na yebi nini te, nga na za fiancé, boye. Mais yesko, ye marié. Mais ngai na solana ye. Solana, c'est très important. Ngai pena oya tout solana makambo, c'est très important. Yo, na mitunaka. Non, tout na ngoye moko. Eloko nga na mitunaka. Pas que je na tout na ngoye moko. Tout na ngapela musu. Te papa Guécho. On dirait qu'il y a une réponse. Yo t'a donné. Nago zapina mo réponse. Ah, ni sambele la Cardozo, yo sambela bongote. Et ça va prière. Ça par rapport à comportement, va tout ba sambela makasi.
makasi. wana tunana yemo. Non mais kana otuna yemo. To sali bongo ai. Invité bazo franchement bakomi bongalisa ko sambela. Te. Oyeleki. Ndi ba église atango mbunda. Ba prophète dina bale papa apporte boli ya inzola kasmi. Bon ba sambela ti. Ba église ngo lelo vraiment. Nous prions mais nous vivons pas le bonheur dans le pays. Tango mbunda ezalaka lelo même ba frère bazotambola na ba jeep bazosabwe kala ndi bandosa evangelisation na makolo naka ma uti koteanga banda babandaki pipi pokota ya lupango ngakanisa isuki na pipi evangelisation mais fungola ta porte à côté bo te na zoluka ser mo kazaka coquette na te yayi na jeep batamo so ba bible ti bakoma ba téléphone ba iPad afungule le verset na yebisa Moi c'est kitoko mais olekaka osengaka ebike esepelisa nga ata moke te napesako kaka mpo namona koko aza kitoko mais kosengasenga trop eza pena bien te eza pena bien te mpona bino bajeune fille ya kitoko ela pena propre te nalukaka nanga mpe mosala soki toboza basani oyebisinga nasukola nanga basali basali pena te mais apo oluka pena mosala yo pena mwana mwasi mo pena ofandi na butiki mo bote kaka natila mwa mungu alisu lelo olinga yango makasi mais oyo pena mwasi mo fubana na biro opani eselaka bato nzambe asunga bisenga senga yango bango mpe babino bafi ya sopeka opani esalo pena bien te napesa osumbonga mai olomela so mai boye te ça va kende malamu Moni bato ba montagne wana ebele bazozo ba mfoutement ya sorcellerie. Oye oye presque oye omilingite ngala koboko ya yenga moko okoki kotika ngasite docteur Albini ibisa na rapport médical na docteur Albini yote mtu boya kingala ki hôpital mais OK déjà tango songi oye sa docteur Albini presque Mahaba docteur on est ma presque au choix. Accident. Na c'est l'accident. Cette batute là ni moto. Moto est ba tout là le colo. Na. Baso bakanga moto na tuti bango moto akimi. Barandi moto. Moto na olala quoi. Na souci. Non papa na parqué ça. Ah, na parqué. On comprend les faiblesses. On n'a pas que ça. Te la tunio, Louis.
On comprend ce qu'on faiblesse là. La paquet ça va. T'es là où il a tout dit. On comprend les soucis. Nous sommes monsieur. Moi non. Elle a la souci. Kaka yé, baké na le parquet général. Pour à Salinini pour baké na parquet général. Ba on karamonte. La sangani babika na neza compliqué pour na no. Mais on y a on a talon. On est baso batité. T'es on y a on a talon na mako. Na no e baso batité papa. Ngaina. Papa non le quoi pas. Moi je suis baso. Eh, voilà, j'ai pas tout à fait. On va manipuler tata na. On a venga pas kuluka la commande. Fille, à tous les nains de Yona. On est bien. Papa, na so na voilà. Eh, voilà, vas-y mais dans le génie. Tu as papa. Papa, na so na kwa papa kuluka, on va dire papa. Na so na kwa papa kuluka. Hein? On ça va la comme ça. Na so na maman la quoi. Ça va na papa la so ba na la ke. Ko si belle moye te moi la zone baba bisote. Ah. Non, la monate semble la monate ngai vie la monate. Louis, on s'en occupe na vie à mon auto zanai. Comment na oya ben yo papa ele, na so mona lo la papa kulu te ngalo bani. Mama, na so mona lo kwa tanti. Moi il faut l'hôpital, il faut que l'hôpital. So na bina fan de l'eau, ya solo bana meminga. Ce qui n'a pas la fin de l'eau presque. Mais on y a un talent. On reconnaîtra même dans la tata Koutou Nabino. Batongo ba yebi andeni. Autant moi na talent na mutu ba tout à la moto. Conseiller tant de conseiller pour AGC kenga tenga la ça. Diki o moko nzambo pesa ngani ki moko me mutu pesa kinga na yena ana bomela ngai. Ikambo zao ana na bandi sibino wa mpo aboye bate. Noko na bino ajoya. Ngai naza ajoba te. Naza mota mayele. Na mona kate te. Nani oyo nakoki kopisa mpifoto nani oyo nakoki kotinda yake nepo atanga ya kodonga asunga libota tope kuna asunga kalibota. Iza noko na bino derrière. Tala mutaza pofo. Pofo na poto. Iza masekite alobi gasel. Ngai na joya mpe ajoya yango wana na monite moto na moto ayebisa ngai soki alingi asala nini na bandi na ano na ya d'accord ngai ya naza obanda na eleki likambo te ngai nayebi te na bandi na ano na yeki bongo yo mokolo osali koti ngam natwande parole la pesi ye na bileki banda oja petite likambo te olimbisa ikela bobe te faire poser na bon nga moni nga za ba projet ya minene ya makasi parce que nasola ki na Paul Mwamba papa social nasola bébé Chico Maneke à Château Rouge bango nyonso na baza na France maman Valérie Bonia pe aza na France alors balobi nanga balobi eza na musala mo eza omonaka tout requer wana ya mulai wana ezalaka na tout faire donc sikoyo ndele oyo abandaki yoka projet nanga te ndele oyo abandaki kopangusa yango auti okufa donc mikolo ezali ba étoile de régnier bazoluka sikoyo nani oyo abanda opangusa yango nalinga mona tiaka tout essaie nini moi concréter pour ça la moi bien donc projet wana yo ngo kende mpoto bato kuna ya kosala musala wana bajangi kambote bon maman nga avant sola na yo na pe na bato nazwa conseil pa na bango eza lokwa ye auti otanga ba Paul Mwamba papa social ba bébé Chico Maneke à Château Rouge ba maman Valérie Bonia baza batu mutu esalaka biso pe twana batu oyo so vandi oki conseil na ye okomi mutu zona mai nzambe na ngai yesu nzambe na ngai nayebi te nzambe ezaka nini ngai mami ezaka nini kutana na shamba kilola
Yo Poutine sans effet na moto ya mwana. Yo nde bena fo kutana na ye penza. Moni Poutine. Yo penza falo kutana na ye. Falo kutana na Poutine wana. Quand on a dit bleu wana, na Poutine fara yo. Poutine tika vinanga. Quand on a tala kilo, Cecilia, comment il vit à côté là-bas? Les autres tika belle information ba Poutine. On faible le la courant bumbu yo. Oui. Courant bumbu penza likala yo. Dans l'Amérique. Maman, dans la tête, nous quittons mon Dieu et bébé. Docteur Hermine. Docteur Hermine. Okotika matena fala na bana ko bimonela biso bana nga penza na bolengela nga fale na sala choix ya bien nazaki pena nazaki na chance ya kosala choix nazaki pena na chance ya kosala choix Ozana mwana mama penza apesaki nga penza choix mais papa mama penza alabisaki nenga nzela mais papa wanazobwakela nga papa penza muto akotisaki nga na kati ya likambo papa ozobwakela nga kasi na evite Tama ya osula papa mna bisinga obala mama na bino tozela na. Parce que maman yebaki abanda ko mona musika amona ke yoza mobali okoki poza na mobali ngate. Oyoki mwana usko. Motala tuti yo ata plaque akangete. Notu nanga. Atuti ngato atuti. Mais falo tu na yo leo lengela yi. Mais falo tu na yo leo lengela yi mité. Ongo matchapwa. Hello oui. Lo mona na yo moko so tika yo zo bebisa mona na yo moko kaka boye. Lo oui. Ngane na sema bena. Donc nyo kwa mi semaine passée ko kenda ba fête ya bana ya batu ya biso mukolo nini. Ya biso basala kale basala ka. Tika na yo ko tuna. Ako makanga ike ya quartier. Ya biso pona tata na ye. Biso on na Congo to ebi lelo solo bio telemisa musicienne. Chantre mobo ayemi. Oyoki vertige na manière ne oyemba. Ils sont ebi. Jack Love Messi. Mwana batu ya héritier Goga la Pulga. Jack Love. Héritier Watanabe. Mwana na esikoyo Jack Love Messi. Mama somo mwasi na oyemba olingo linga to za aza na belle voix wana. Na sola na héritier Goga na produire. Donc on comment le quoi crodité. Ba Jivency Vemba. Et si on a décoré ce projet malamu sola na mama le quoi no quoi uta. Mais comment vous avez écrit ba Yves Côté. Yves Côté. What's ko batu o ba pesa nga ka conseil bwana. Nga sikoyo pe na renforcer boutique ya Kalo. Kalo boutique pomba swag. Projet za na produit ngaso no kwa yeba pinga mbongo. Na produit Jack Love na zo pe Kalo boutique pomba swag. Donc il y a la boutique na tambo akenda ba poto. Oui. Ko mutabisa Kalo boutique pomba swag mutema mabeza ye. Hier on a dit ça de mon dépôt. La loi te kablo a bien meillé. Bon Oscar Marie toi son mabilo pas. Millionnaire qui là. Sika likambote ndenge za wana boye bobete noko na bino dewa. Ah no kwa ya kate beba. Mbongo oyo bapisi ya sa. No kwa za nendo ina ngati. Te wa. Ta no kwa za nendo. Ye na bisa ye ngombo nongi. Kasi nongi. Ngabe la renga botete nongi te. Ozoboya ngopo ani konga. Likonga te. Komba tata na biso. Aboya kaponi. Mama excuse. Ya boya kana pisa yondo ya nongi komba tata na biso. Yango wana na pisa yo ben kombo ya mama. Botete liko mama ngaza excuse. Enga. Bako yana pisa yiro ngamba. Bako swana oto zala nango. Nakiro arrivé à noko totika ngo. Bobona nanu nyebana na utika nanu minoko mila. Ngo bata poto ba compliqué ça. Akozaka mon ko swana muke mama mesana ngo. Yo flat. La flat to lia bien. C'est ça. Donc pesa mboti reconnaître que oza petit nanga, oza leki.
tolingana te tobongisa nde mpono kwa ye mais kasi tosasambla kwa nga naloko héritier wata nga naloko héritier wata la pulga nazalaka moto asambla te so nali likambo na lingi so nali te nali te héritier sokofinga atala musicien mokie nga nalanda ye mosusu ngai nalobaki na ye alobi mere mpona nini boye ngai nalobi toza mona na ngai tolekisa wana héritier ndakokaba ta salite te olobi kasi koyo toloba nani na badefo no ebele so nazwi tala loba na nga ndeti ti defo nini yo anango yanga wasolo solo tata na yo to ya mama na yo nokwango ya awa raki na nga none sikomobeza ba irak ongosani na vai kuta mani porte kwa não vai fumar porte ozongi avambwe azongi na mamo eza makasi bazango na otambulana okabango wango finga yo jeune fille mukolo boy ko nko musalo sala te ka kusenga bamoka kusenga bambo kasi nelisi wango kusenga otika to koma ko shani za ko bilamba ba tuna ba basani Mwana kile hati. Mwasa na ina uskola basani kuona Nuwa na uskola esa nika bisanya mbele mona pasula kiona mifuvu azipe na mai na kopwa tokia bwake lingai. Kuna boy molimo yeli ngai ya molimo pauvreté. Olwo ba do pasola basani na ba verre na pona somba ka. Mama, pere matika bilongo. Ai kina uskola. Papa mwana mwana na kokuna na sina ke mwa kabila ngo 3000 francs. Pour garçon aujourd'hui on a accéléré tout le monde manza kana. Garçon on va faire mwana kama yena pesa 3000 francs. Ozomo. Atango yo lobaki na ngama makambo ke to chama bisika to chama manza. Et puis eko pénaliser le fait bien vers un personne. On a pour la manza. So vous allez na manza pour l'autre personne en beauté. Oh maman, la logique des choses pénéti pas na biso. Moi ça quoi ça keloko. Okosimba boyesele mukisiyo osimbi bosimbi oti okoya kozolanga bokilo ozosele mukiseka na maboko mama ni belle sikoto mama te ngapi na mbisi koto za mwana muke bon ozobakolanga nde nzoto no munene oza na mwana muke bon soki okomi na ba 22 ans okomi na ba 25 ans kuna okobala te ono ko oteka tamba papa kasi yango nalobaki ke ciment ozobanda oyo yo soki obimi nde osoka basali nga pesa nzoki esoka nde baopesa biso bambongo wana ndambo tozolia ndambo tozobongo esaka nde mabiso tobomi fin du mois ekoki tofuteli yango ndako kasi yango nalobi omoni soki oteka mapa eza bien nga mpe na lotambola soki ekotambola soki bamoyi wana ekomosanga motu pasi kasi te soki fin du mois ekoki tozwa mapa kolo ndako ekozala momona yango esaka biso pasi kasi na mapa wana na fin du mois nde bafutaka bato tofuta fond ya kobande bapa babandaka na fond soka soki $20 sikasi ti bon sikoyo yo nde osalaki mayekola manzaka ngako tunabwaki yobika batia biso batia biso tobanda nde bandi kobongela nde na manzaka solo tolia te kasi mwa limbondo ndambo oliaki yango alengo ndalobi na butu liza yango zwa munene makasi boye bakomi komona naopekisa kolia ba 20 ba 22 heures wana eloko si oli nde tolali lisi mwa limbondo yango mwana ngai oh liza mwasa liaka boye te mama na ngina otambo na moyo biso na okonda pe mabe kasi kende na osenga liso epi na za okonda ba yoka tsana kindoki mama wazali banda za mama ya fasta ekezo doka mama moyo ulia kaka sina leki mwali pana nani baki na boma mwali mbono wana pona misko yo ko so lia yo pezo ali pa moko na loba kombo na ya ngai te ngau nzena na nyongo na 500 na oyeba bukai sense oya mukolo kuna nafuta ni nafuta ye zwali paka zwa mo liba 5 wa sukali ndamu upi 600 francs mama za mama 500 francs safa na ozo ya 500 na mwamba mwa sukali ndamu ezao ya olia ka bomo jure zana Les journées, je t'en de respecter.
Cela signifie quoi? C'est ça. S'il vous plaît. 2 fois 2 fois 2 plus 2 moins 2 divisé par 2 multiplié par 2 égale au soustraction. Après, au plus moins 300. Évite cette table. Ah? On enlève cette table. Hein. Ouais. La réponse c'est 4. 4? Oui, 4. Pourquoi 4? Attends, je vais vous démontrer. Hein. Attendez, je vais vous expliquer. Hein. Par là, lorsque vous parlez de 2 fois 2, et puis vous avez mis 4. 4 moins 2 plus 2, ça fait 6. Ouais. 6 moins 2, ça fait 4. Ok. Bah, je vais vous démontrer ça avec un stylo bleu ou noir. Ok, bleu ou noir? Bleu. Si ça prix d'achat, moins prix de vente, moins prix bénéfice, égale combien pour les clients? Ça là où il y a le loi. Ah, ok. Tu n'as pas étudié toi? Ça là où il y a le loi. Ok. Non mais attendez, vous êtes ensemble, vous êtes des amis non? Ouais. Non, c'est mon petit frère. Vous avez étudié quand même non? Ouais. Vous avez étudié non? Oui. Où c'est? Lycée Motema Pico. Lycée Zabona Bassi. Ah, il est quand même intelligent toi. Ah. Là, on fait un débat. EPD Kauka. Non, on parle. Mais attendez. C'est bon, c'est ça. Non, c'est là. Vous savez quoi? Moi, des fois, j'aime pas seulement l'argent, mais j'aime la matière. Ouais, tu dégages. Hein. Oh, tu dégages. Je suis en train d'enseigner là. On me félicite. Ok. Les gens m'apprécient, ils disent toi tu es mystique toi. Qui le veut aussi dans les années? Quoi? Qui le veut aussi dans les années? Tu parles de quoi? Qui le veut aussi dans les années? Ah, non, je comprends. Tu veux parler de... Je veux dire, philosophie. Ah ouais. Philo. Ça t'expliquer la philo. Ah, ça comment c'est là? Oui. Akima Apoto. Mais pourquoi? Là, c'est sa femme. Quelle femme? Plusieurs Fabregas. Ah, Fabregas. C'est Kima Kozongate. Tu veux me dire qui me s'en va de poto? Allez, ça États-Unis quand même. Je sais pas qui m'a mango. Nali na bien Kimi c'est mon fa. Yo qui mango. Na FC Koyate to beto Kima. Mais tu crains des ordres. Faut arrêter ça. Bon, allez, professeur. Allez. Comment? Je profite parce que j'étais en train de dire lancer. Nous avons tendance à bon, ben, au Ganga. Non, c'est l'autorité. Par rapport au auditoire, hein? C'est l'auditoire. C'est comme une salle de classe. Hein? Ouais. C'est une salle de classe. Ouais, c'est une salle de classe où tu dois. Lorsque tu parles, tu es un professeur, tu es un enseignant. Tu dois parler fort. Regarde fort. J'ai dit fort. Fort. Yo, le va bien mis les arbres, il y a mis les arbres. Tu parles aussi l'anglais? L'anglais, tu connais? Ouais, je peux. L'anglais? Ouais. How are you? How are you? How are you? You. motema ya moto sinde esika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Alléluia. Mitema ya bato mitema ebikite. Alléluia.